Moussaka n'avait pas besoin de dire que ça, c'est à quoi Kabelanga Moutoukati, Bayane Mouroutou Batambola Makolo. C'était choquant pour moi et pourtant, place à Zali. Ayebi. Ça, c'est une émission qui n'a Kabela Moutoukati. Sai akabelinga bemve sai azana bayana asala ngai ma finga yana sai doli ma finga kamada fali kamada nanga yana sai menene na pesi bango somna kabila bango mukolo sai akabaki car akabelaki orlingoma totala kamona TV vele to kabaka totala on a TV yende a pousser ngai na koma na niveau so ya ko se défendre parce que ngafona se défendre il faudrait pas comme on a mutu so ka salisi yo que le wana sala ngo pande konete azo baza yuma vient nga Moussaka côté wana akenda yuma mpandi. Et puis ngata combien de cas. C'est là où on détecte l'ingratitude. C'est là où on détecte que la mukili mutumala mwezaka nzambe. Yo kanisi ba Eric Mandala wana boss Eric Mandala bazanga ba famille. Bazanga la famille. Est-ce que la famille la bango ba nyoso baza oh bazanga ngo besoin ya silisi yango. Yo kanisi na ba famille ba tete ndai maboko bank. Mais peut-être tant mususu makambo ça na ça fait partie ya business na pour ezongisa makambo mususu. Mais ça you mate. So ka sali émission mususu lobby n'importe quoi les susu. Lo e ba na mamba okabelate. Ebite. Mi be qualité ba na mamba okabelate. Na okende pena na botoli yango. Na bitela osengango Obotola. Muto akabeli biloko ba mutuka so mutakabeli faut ça gagner bien parce que ba botola ngo facile et ça ko elamba te et je l'ai dit na boya ko lo bango na musika na lobi yango na pembeni ave na nga na respectaka ye na pe ba genre te ya ba oyo soki ba pesi muto eloko akenda ko loba po ayoka ngo pete mukolo moko ni na émission na vandi na loba ke na pesi ngai na lobi yango soko l'émission ke na pesaki voilà soki ve a lobby susu au contraire mambonga na lobby yo ya omona nde na ozwango na ozwango bela yo film bibo na zwango ya mo Comment déjà combo na eka. Sai c'est son sala théâtre na ye pièce ne alega pas na corriger bondimaka. Et surtout à la télé, il faut peser les mots, il faut peser les phrases et il faut rester carré même si aux soins là il faut pas ozwa au brancher ba soina na makambo même etali batu mususu te. Comment tu as un besoin de faire ça? Tu as un malobo à l'obaka. Maloba nyoso ya l'obaka pour faire l'oko. On a un mona monté. Alors, mais le roi a la salle qui a monté malanga. On a besoin de maloba on a dit. Mutu et sala. Faire un Moussaka. Aux arts intelligents. On va faire les arts intelligents. Discussion à Ken Pianao Yonayo. Écoute son erreur. Il y a créé des défis parce que les en ont ken rejoint. Paris, Belgique, Brazzaville et Kinshasa, DS Champagne vous accompagne lors de vos événements avec un service d'hôtes et d'hôtesses pour une dégustation de nos crus d'exception, finesse et d'élégance. DS Champagne vous propose aussi la vente de ses produits en gros ou au détail. DS Champagne luxueux de Paris, Dédé Samba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranura, Franck Semaï. Amis fidèles internautes, bonjour. Bon début de semaine à chacun et à tous. Bienvenue sur Africa Info. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité et qui commence bien sûr à payer. Merci. Et je vous donne bien sûr le trophée Culture Award qu'on a remporté hier. Bien sûr, ça fait énormément du bien parce que quand il y a de mérite, ça prouve que le travail est amélioré. Merci à vous, ça vous appartient.
Et nous, à notre tour, nous allons juste continuer, bien sûr, à améliorer et à chercher à bien faire, comme d'habitude, ce travail qu'on a choisi, bien sûr, pour vous. Nous sommes déplacés, bien sûr, moi et l'ensemble de l'équipe d'Africa Info, pour venir à la rencontre d'un artiste humoriste international, parce qu'il est vraiment connu sur le plan africain, mais aussi mondial. Il vient de passer un week-end à Paris ou en Europe, si vous voulez, parce qu'il était à Paris et à Bruxelles. Lui, c'est Fiston Saï Saï. Il est de retour à Kinshasa. On va parler avec lui sur toute l'actualité. Je dirais même, on va commencer par l'actualité politique, culturelle, mais aussi quelques divertissements parce que c'est son travail. Il est avec moi sur ses patins improvisés. Fiston Saï Saï. Franck Stemai. Bon retour. Stemai toujours. Hein. Toujours prêt. Hein? On dégage fraîcheur, mon boy. Donc, ça type de aussi nickel. Eh bien oui. Hein. Poto, au moni, tant que ça n'a pas tout cas, n'a vraiment qu'une. Oui. Bah, au sentir. Ah ben oui, mais pourquoi mais quand quelqu'un part en Europe, je dis dans son esprit déjà, il fait des choses, surtout s'il va rentrer à Kin, de façon que tant en zone à Kin, on appelle qu'il y a outil poto. Je veux dire, tu côté la poto, tu couvres la poto, naturellement raboui. Et puis quand tu viens aussi, ça fait rêver encore aux autres d'aller vivre l'Europe. Mais pourtant en Europe aussi, il faut, étant que leader d'opinion, étant que artiste, il faudrait qu'à notre tour aussi, tout me un peu expliquer que pour toi yaboui, il a facilité tout bon vraiment. Et ils en a suyer ya moto kinabiso, ndé ok moi vacances, au lingi pétant aux zonga, impressionné, bateau ba sala raté, ba courageux té. Moi, si je le fais, c'est pour impressionner le faible. Les gens, les négligents en fait. Bateau ba vendre, balingo travailler, balingo bosser, na la sabon que na travail, tu peux aller en vacances, tu peux changer, na moi ngamke, na moi nini boye. Impressionner tu repères ça bango, tu encourager bango. Ko impressionner bango. OK. Na kati impression na, bango bako stimuler courage. Pour baloba que nous aussi on veut être comme ces gars-là. Mais pour être comme ces gars-là, il y a procédure Mobimbozoland. Alors lui, pour arriver là, qu'est-ce qu'il a fait? Il était d'abord courageux, il avait confiance à son boulot, il était déterminé, avec une vision. Avec une vision. Et biso peut être vision na biloko na biso. To tchaba courage kané na teka ba ketchiboy. Na tchaba espoir car na musalo na osala. Et j'y arriverai un jour. Voilà la raison pour laquelle je vais dire un grand bonjour. Vraiment, on est ensemble. Merci Nabato Bayamba qui tourne na poto. Merci Nabato Basala qui paie que vacances nanga et les bien. Merci pe na bande nyonso ba camarades tous en na kin auto passer na moment bien na poto. Merci vraiment, merci. Merci aussi à notre Dieu, le bon Dieu, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Oyo azali nzambe ya mawape ya ngolu. Na koolo bana kende poto meya lobi jamais okomate. Donc atambola na biso comme na aller, azongi na biso pe comme na retour. Amen. Kombo na ezolo kumpe esanjolam. Amen. Voilà, sans nzambe lo ezate. Alors avant de commencer dans kina symboliquement parce que ça physique te abro pesa biso ngo ba inscription na bureau Africa Info et moi-même te remercier yo parce que vous avez parlé bateau vous croyez qu'il y a dès le début il y a aventure comme invité na kombo na yo munene bo bakiti na ya rapena le kaka awa ba fanatique ba linga sa isa ba mona rapenga ina Africa Info et aujourd'hui ba fruit ba ni komona na on a été élu hier comme meilleur chroniqueur culturel des web ou de YouTube si vous voulez bien et par les amis de la culture. Un mot pour ça. Et moi je le dirais aussi que Franck Stemai azali parmi les jeunes olelo tolo babaza ba symbole il y a confiance d'abord. Au moins confiance il y a musala na yo et bana katango obimina milliers o exploiter comme ça na
obimina lié ya otobenga lié ya place où tirer la ramunduki parce que chaque musala ils a commencement nango esika o ebandela et surtout soko bimina espace wana OK au mona mboka o eleki espace oyo oza ko luka ko se propulser oko comme peine confiance en mboka wana mais sauf que na mboka wana potika la fo bungisa peut-être oyo zali soko za prudente et ba fang semaine boza bato o bokendaki pe ba poto pendant temps na yo zo bunda muzalaki toujours na confiance ya source ya musana biso ba ça c'est tant que na poto to zonga ezate poto za na confiance ya musana biso te eza d'abord poto za na confiance ya musana biso ezate que poto kutana na ba proposition eza meilleur te mais ya vision ya kotalela o eleki musana mais tozala toujours na confiance ya musana biso. Voilà pour cela je te dirai encore un grand merci et puis nga na mona que quand mutazo mata na bi que toza ba santé mais tant ozo structuré non seulement musala na yo mais o isa ba charge na yo famille na yo madame na yo bana na yo vraiment c'est quelque chose que on nzamba tali la biso pe mingi côté wana on n'est pas parfait on n'est pas décent pardon mais au moins on est organisé aussi c'est pas que na kenda rapoto na zongaka kaka po na musala ndezong sanga mais otala pe bon libota wana aussi na sali il faut na protéger bango il faut na zana bango donc encore pour une fois merci et c'est le mot tes à débattre même so ingai ba pesa ingai jiri wana ça te pour na parrain na mais ngé za la ndingi wana quoi on est ensemble c'est gentil ouais. Allez ça allait commencer bien sûr avec l'artiste humoriste Fiston Saïssa, il nous a beaucoup égayé, ça fait plusieurs années aujourd'hui. Alors, je pense directement, parce qu'on a un sponsor aujourd'hui qui s'appelle Fabrice Guitanvou, le patron aujourd'hui en Afrique du Sud. Il y a un dimanche qui a un moyen, tout a bâche, Nassima, Marambutu, et ce n'est pas donné, Fabrice Guitanvou, là où tu es, Bambo Tenou Yangwana. Donc, c'est le sponsor désormais de l'Afrique Info. Boromona bateau na plateau ba émission na biso boromona ngo prochainement parce que bazo travailler techniquement pour que marambo venda ndenge za la kaka et ko sala biso au vrai bien. En tout cas on a PCB mbote na boss qui t'envoie Fabrice Fabrice contrat il y a une année. Merci pour notre soutien na yo tant au Beti Afrique du Sud na bosani pété bande na nga o ba soutien na nga pe ba na Afrique du Sud il y a Julien Mbala Djobour baza ebele tozana ba Kasereka donc na PC bambota te on a bosanité l'homme du moment Yannick Kinia un coup une flamme donc on est là. Merci voilà. Beaucoup. Nangana banano toujours dans ma réflexion parce que aux artistes moko lelo o epatarabi sur ma réflexion yo zaki na poto mais vous êtes toujours connecté parce que ba smartphone le comment Sabril à l'est du pays précisément à Goma. Bandeko na biso baza vraiment attaqué na ba groupe rebelle autour M23 mais lelo lundi tout ça une émission autour le 30 mai 2022 ba city les a un peu partout on a Kinshasa na Est en tout cas le pays les a peine ko ningana pourquoi city parce que bandeko na suggérer qu'il faut ambassadeur rwandais ba expulser azonga mboka na ye fisto ça c'est artiste leader d'opinion et congolais au lingaka mboka na yo. Un mot par rapport à cela. Maramounou c'est l'équipe je crois au Monakiango. Mais les lobes congolais belé beso kanisa keno biso na Rwanda faut relation katana. Un mot pour ça. Mais au moins après tous en la relation politique, tous en la relation familiale, tous après na relation diplomatique. Quand je parle de la politique, c'est diplomatie, il y a tout dedans. Ouais. Et tous après na relation humaine. D'accord. Et s'il faut vraiment, dans la politique, la relation politique et katana, il faut katana. Parce qu'on en a marre, on en a assez. Quand je parle de où? Au moment où tu risques ce qui est la politique. Parce que ma campagne ne se ça à niveau du colon, c'est politique. D'accord. Au moment où ils ont la Congolais, mon abala rwandaise, ils ont la Rwandais, mon abala Congolais. Je ne parle pas à ce niveau-là. Moi, je parle au niveau. Il y a les colos, il y a des décideurs. Les lots, ils craignent, même petit peuple, à subir choc, à subir mort, à subir liwa. Pour les colos politiques et simbité.
et il faudrait pas tous là que tout comme à niveau wana que policolo politique et simbité biso to banda ko parata bambango biso ba congolais tozaka na habitude moko na mboka na biso na on lancer vraiment eloko na ba konjo bazwa ba décision tozaka na habitude ya ko bokola makambo plus tard ko ko mabombo je sais pas par biberon par n'habité soki politique na biso et michaka alwa neti maman moko boye fois merisaka mona ka mabele ata mona osa mabe non moi je crois que c'est le moment président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi ensemble na gouvernement na ye oyo ministre ya défense na ministre ya justice bazo se faire partir ba mekaka un peu ko ba décision moko boye oyo vraiment et comme à un niveau mo trop c'est trop il faut toujours ba décision lelo guerre ya Ukraine bandi nanu esali ba morte plus koleka ba mort to yokaka na este na biso wana oto lembi lelo ba kondition wana omekana ko za décision lelo Ukraine efongoli biso pe moi mutua oui kozo mona pelaka ba star ukrainien aju arme aboko bima bibabo mabiso ka tosi la ka biso tout je crois que si aujourd'hui Russie oya baneko kanisaka ko beta Ukraine dada akoka ko beta dada te ezaka pour peuple na yepe atelemi na sima na ye. Donc vraiment je crois que c'est le moment biso peuple congolais ensemble elongo na ba kontina biso to sali nyonso o basalaka na muto balingi to sali yango na bakagame ba président Félix ba PC ba mbote ba betani ba kola mais tout le monde on dirait il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Alors on est maintenant à un moment où to marcher sous ba mona biso te mboka oyo biso so kufa eza la bato balinga ba jouer nango lelo ba ba que jouissance o bazo luka à travers la souffrance ya baninga mususu bango pe ba kotika bonheur wana et mais après tant ba kotika bonheur wana bato banyoko maki na bato oyo balingaki banyoko la baninga place bo mona siko o akomi siko na passe ya libela likolo ya jouissance mo ya ngonga muke o ya komi na esengo libela po banyoko la qui est injustement lelo biso nyonso na mutu na biso to yeba que Russie est plus fort que Ukraine mais bitumba ne umeli. Donc, il y a tant que tu vas raisonner, RDC est plus puissant que Rwanda. Mais nini et comme le roi Siko neti Ukraine muté nyokola Russie. Ne le to vivre ah. De to vivre na Congo le roi neti Djibouti et nyokola États-Unis. Et puis bon tout va normal. Donc besoin de to vendre na ngata on a kenda na ba Goma, na kenda na ba Bukavu. Au na neti Rwanda ezara neti province moko ya RDC. Mais c'est anormal. C'est anormal. Tu sais bien que passi à Mosapi et au Nyoko Lanzoto Mobimba. Mais en tout cas, Bible peut si biso que loko elinga memona lisumu kata yango. Ce qui peut ba minga ba comprendre que ah cancer o ezui na Mosapi ko affecter Nzoto Mobimba. Ba kata Mosapi. Na habite Mosapi ya Rwanda oyo. Eloko nini ezanga poto katango. Tandis que ils ont continué à affecter malembe Nzoto Mobimba. Donc vraiment ba continuer sur base de décision malamu et biso to rozalara derrière ba décision na bango pour aussi s'appeler Kambango une fois pour toutes. Voilà. C'est un Congolais qui parle, c'est un leader d'opinion qui parle, c'est une star qui parle, c'est un artiste qui parle. Je pense que Bakondjessika Bazali Bazo Kapembela et biso ba Congolais parce que on en a marre comme l'artiste venait tout à l'heure de le dire. Fiston Saï plutôt zalaka na même ordre d'idée. On voit Jaramingi. D'ailleurs, parmi les rares Congolais, c'est l'époque où aujourd'hui, nous sommes presque à 4 ans du mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Tout le monde a participé, tant que jeune, tant que aujourd'hui, 4 ans, Félix a eu commandement à Mboka Oyo. Toujours qu'il y a une élection en 2023. Aujourd'hui, on a des politiciens à Mboka, pour ne pas parler que du président de la République. Beaucoup de temps, on a des politiquement et puis même du point de vue social. Au moins, politique à Mboka Nabiso, opposer la question en politique, dans un artiste.
fallait tout le monde. Ah, mais je te réponds parce que balobi politique même ceux qui yo Yolanda ngote yango Yolanda. Pour ce bana nga balié te na tongo na ba a mboka o. Ah ba dirigeant. Et moi quand je parle avec mon cœur. Oui, bien pouvoir passer, les gens m'ont traité de tout, hein, comme si c'est moi le plus grand bouffeur. Je voulais, avant que Nalo Balikambo et Franck Semaï, je l'ai dit au Congo, je suis au Congo. Le président Félix Sazawana n'assure, moi quand je parle avec mon cœur. Et si on a ligné mutu na muté manangai, na linga mutute, d'abord on a intérêt moro boye pona na comme sous na lobby et ko kamusa na batu. Et ko kamusa même yo. Moni ngande na zaboyi naza na bolingo mboka nanga bolingo mboka nanga epusaka ngai na soutenir bakonzi na ngai tango ngai na bane ko yemba ah ye wana Kabila Kabange ye wana les gens croyaient que ça il s'est parti bouffer l'argent makambo belé ils ont même créé un buzz créé même mensonge moko boy on lelo comment bimisanga ingrat que ça il a été doté Jeep Moroboé, et on a été qu'à son mandat. Ça veut dire, oh, si tu parles de quelque chose, oh, peut-être le lobby peut pas la bakonzalelo, batuba okanisa babi, ah, pour liaka, pour les baneko lo bangota à l'époque, abaneko zela, président Kabila, alors on a le pouvoir, pas banolo bake na zoka Jeep te, pas banolo bake, oh, nazali lelo, oui, tout ça batu. Tout ça va humain, tout ça la musala on est pour les sur la porte. Maman on livre ça maman ya batunyo so. Arben ça ba artiste ba se pelisaye, arben ça peut ça. Mais pourquoi ceux qui au mona ki comme moko boye ya malamu kumisaki pang bazaki na pouvoir le ba ki te ke ba pesa ki o jipité. Mais lelo parce que. Aujourd'hui, j'aimerais le dire pendant que le président Félix a dans le pouvoir. Pour ma camona rolo, ba mona on ke uti na motema nanga. Banda président Félix Tshisekedi dans le pouvoir. Je l'ai dit, je suis au Congo et ce que je l'ai dit c'est vrai. Lelo so na lobi bola mo président Félix baba. Ah, pour comme on lia. Pour ba pesi. Aujourd'hui, je bénéficie na soin comme ba artiste nyonso. La fondation Maman Denise Nyakero où il y a personne na biso ba artiste. Tina okufa na vie na ngana oyebake. J'ai été sauvé un jour na zoka kisi na compte ya plateforme moko ya santé pour le compte ya fondation Maman Denise Nyakero. Ça c'est pour na batenir so. De ngai moko siko maintenant je parle. Et loko oyo batu ba mona ke mutu moko boye apesi prophétie ya makambo oh président azomona lelo eza fiston ça. Professeur vous a rendu rappelez. Je veux dire un spectacle na ngana bi zala mokonzi partout mais na Congo okomona makambo même oyo etali yote bako yela yo makambo même oyo eza ya yote comme na le passé comme na présent. Et il fallait là qui s'accroche, même le président Kabila, le président sortant, bah il y a là quand il peut makambu, on les a là quand il a été. Je veux dire, match à Real n'a pas c'est betama, monsieur a raté bi, mais bah l'obinini, monsieur a raté bi, Kabila doit partir. Qu'est-ce qu'il y avait à voir entre Real et Barça? Comment on relie à Kabila? Et aujourd'hui, voilà, le président Félix a continué à pouvoir, machine est bloquée. Ah, 100 jours en yango. Et aujourd'hui, tu vas vivre dans l'eau. Tous les gens, ah, Mouta, c'est que si le président de la République en public, Mouta Liboso, fiston, ça et ça. Oh, puis là, tu vas ça, il y a un calcul. Allié, mais je vous le dis aujourd'hui, na batu oba organiser matanga ya Papa Lutumba. Na batu nyonso obo mona na vidéo wana baseka. Mouta pesanga ata $10 tilelo. Azat. Vous avez rien. Je veux dire, je parle pour vous montrer de quel point ça y alinga mboka na ye. Et je na sala ki ango pété pour pas pesanga eloko. Alors pour batu ba on a déjà image. De deux.
Ça y muta loba na télévision muta liboso. Tango batu bazo banga nanu koloba makambo ya président Félix. Ba on dit mateka comme président de la République démocratique du Congo. C'est ça oya loba que mbala liboso to zwa na Congo président oyo toyebi et pas na bango. Donc à cause ça la pe mabe ine toke chez bango toke funda e. Na lobi teke ba président mususu wana oyo baleka bazana ba adresse té. Mais sauf que ce qui toyebaki histoire ya papa Etienne. Donc ngela kisaka toyebaki adresse na ye na limité. Po ba ne ko kanga ye wana ba président na biso actuel Félix ba ne ko vanda wana. Likambo wana nde sala penza ke batu ba traiter nga denga. Batu ba lo baketala ba lukeli songolo pa kumisa mpakala. Donc na likambo wana petit lelo. Ça nazwa na ngai rien. Mais tant na lo ba bongo. Ingelo ba ke batu ba okanisa ke ba pesa ka ye yango lo ba bongo. Donc na lo ba bongo parce que ça je suis un vrai patriote. Alors, qu'est-ce qu'on a troisième? D'accord. Je dis quand le président Félix Antoine Tshisekedi avait besoin, il y a soutien, il y a Kosangana. Parce que tout le monde aujourd'hui, on calcule le président Félix n'a 4 ans à pouvoir. Mais on calcule année à deal compliqué. Parce que si on commet la politique, il y a toujours des trucs. Oyo, au Kosangana na batu, peut-être au candidat c'est bonheur. Mais même peut-être malheur. L'État au Kabouana na malheur wana, peut-être au père de déjà temps. Aujourd'hui, tu as compté temps, 4 ans. Mais tu as compté tes batailles à la coalition. Tu as compté tes batailles à la nini. Consultation. À consulter, à ça. Tout ça en politique, ça freine. Et puis ça va moins retard. Alors, j'ai lancé Union sacrée en Oyo. Au quotidien, balokayo. Mais si on a eu de la part de mon président de la République, moi ça il s'est dit on a $100 que babi que mon $100 président mutatindeli. Mon succès me constaté 3 fois. Mais la biso que nyo swana na lo beza pourquoi? Parce que batu faut ba mona grandeur na nga ya kolinga mboka. Tango nga na lo baka bongo souci na ngeza te que mokonja tindela nga $10. Mokonja tindela nga $100. Mais souci na ngeza que soki mokonja bongi si place azali. Ba $100 mususu fonga na pesa bato ba koyela nga mbriema. Et kozwa ma solution na bango moko nga na ko économiser. Voilà la raison pour laquelle moi je soutiens le présent, je soutiens la réalité sans but lucratif. Dans la lobby, le repos va pas cancer. Tant pour ça, on a lobby en plus tard. Oh, mais pour le bar en côté, si quand on a le bar en l'élo, vous comprenez? Très bien. Donc, on a lobby en l'élo. Pour ça, la tête, oh, ça c'est net au monde à Gaboy, net aux Arabes, c'est que. Donc, président Félix, à Kotimboka Oyo, a eu une opposition. A Tikala, vous avez un ministre Mokolo Mogote. Pour expliquer que moi, avant la présidente, et là, on a premier ministre, on a déjà des Arabes. Et de l'opposition, sans fonction assumée politiquement, en termes de pouvoir, a commis président de la République. Ah ouais. Et quand on a président de la République, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Bah, après, on a un exercice. Il y a un moni, même président de Bisso, il y a Liboso, il y a avant président Félix Tshisekedi, le président Joseph Kabila, le président honoraire. À ce il y a qu'on comprendre. La transition, c'est à nous maintenant de voir 1+4, 1+4, tout ça, et serveur qui est dans la leçon. Et à la Kisaki Kazalaki bien formé, Tango, et comme dans la période du Morabi, bon, je dois laisser aussi la place à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc, ngai fiston ça essaye bolongola ngai dia na makambo wana ke oh nanga lo bakaboya lo baboye pona. Je veux dire na lo bango na motema na ngai. Donc Franck Stemay, président Félix ngai Tshisikoyo, nazo mona e lokola un bon monsieur bien placé
pona ko bunda pona mboka oyo mais sauf que mboka oyo eza lokola neti d'abord ndoki ya liboso aza ndeko no moko omoni je veux dire obanda obunda na bandoki ya kati obanda obunda na bandoki ya libanda donc yango wana problème to wana donc je veux dire na minute au président Félix aleki nga na kozala na koyeba ki président eza nini nga na peuple na population na omona ka kozala président mais ye azo vivre kozala président eza nini même ata maman Denise Nyakeo na limite ka yebi à 100% kozala président eza nini pour président yemo na azo vivre eza na bilo muzu o yo vivre même ata moi si na wa ko comprendre ngote même ata muto aboti ya ko comprendre ngote donc beaucoup de courage à notre président Félix Antoine Tshisekedi. On est là, on va lui apporter nos soutiens. Donc voilà. Et puis et là, on sait que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala te que le quoi moi sur kitoko mobile na lula mingi asala suba effort te na bi ke aza président moko aza na chance ebele akutana na libaku mo déjà mboka balingaka ye ba soutenaka ye donc ami komisa sikoyo lokola moi sur kitoko te faut ba ko lamba makasi po batela libala na ye donc président lamba sou makasi bakisa ba épice donc na libala na yo na Congo o bano baza peuple yo mo kendaka wenzi so maka ba épice ko tinda bone alambela papa te o eza Congo yo mo ko lamba bilubu na yo micha na kitoko ke oza déjà kitoko balingi yo mais bakisa susu bilanga libala et oza bien. Allez, merci beaucoup. C'est l'artiste qui parle. Finalement, ça, on va basculer dans la culture pour Bandeko Bele, côté il y a beaucoup à dire. Nous avons informé dans l'IWA, il y a des comédienne. Na combo il y a Mélodie. Mélodie, oui, à Koufi na Pointe Nord. Dans l'année où les lots na groupe na biso ya Aimons-nous réellement vivant, on a appelé ça président. Et puis, on a souhaité meilleur dans Libala Nae, na Douche Kapanga. Et puis, na Hans Luzolo, aza initiateur. Et puis, na Bandekonyo, so bazako na Kati Basiara, Batutu, V12, Kwanzambi, ya Gabi Kiwaka, Toze Bele, na Kati Kuna, na Omona, belé. Donc on appelle ça un bambota trop. Dans l'anda qui on a quatre groupes na biso. Donc voilà quoi. Ça va. Cause de l'ouana y aux précisions te. Mais sauf que na moni vidéo moko, bande koni bazolela qui a bela qui peut mingi. Ah ouais. Et ndekone moko c'est comme si akenda ki tikuna pona ko salisa la maladie. Mais enfin Très bien, merci beaucoup. Paix à son âme, l'artiste Mélodie. Paix à son âme, et puis tu peux savoir les détails dans les jours à venir. Donc, tu sais, belé. Ouais, moi, je suis quelques artistes, je suis un phénomène de sobe na poto. Il y a ticket kuna? Phénomène na ticket kuna, aza bien. Ah ouais. Il y a en vacances, mamoula, il y a un week-end. Mais on a passé pas mal de temps ensemble. La vidéo. Ouais, donc voilà. Ouais, clin spécial et phénomène. Phénomène. Bonne continuité à vacances. Osa Moutoumoro, osara toujours l'initiative va bien. Tu vois dans la mboko yo. Ubika de Congo to comment la communauté nationale fonctionnera. Tout le monde a image moro boy parce que au cité n'a profité na toutes nos questions là sur mon aki, il y a Gabi Kiwaka. Est-ce qu'il va bien? Ben oui, il est là. Beaucoup tanaki. Tout coup tanarité. Mais sauf qu'il y a un groupe, il y a Aimons-nous réellement vivant. Tous à la information tout hein. Information tout, j'ai information pour Akuna. Na mon été et puis na hypoto pe na kena vraiment na kena passer le week-end. J'avais pas vraiment assez de temps. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. On va y revenir. Fiston sai oza moto yo za rambo lingo mingi. On a fait toutes nos questions là parce que c'est la première fois qu'on a été on a live on ça qui na Hans Luzolo les fantomas. Les fantomas. Na profiter na pesa pe mbote tant les fantomas na Ibra donc Ibrahim Abra. Donc merci à toi pour na bola munayo na mwangu ngamke to kutana na yo au sala bola munayo à ma fille aussi
Fatou Miracle. Oh, Vraiment, Fatou Miracle. Na sepeli à qui bien. Na bossani pété les boss Placide. Viennent à Bisso, donc Koulou, restaurant, bar, business class. Ok. Donc business class na Bruxelles wana, na PC Bambo Tato. Donc nzamba zana yo. Alors, ni les autres kana Blanchard Mosaka. Na lingi pena émission au lelo fiton ça au sunga biso. Parce que na landi au moins mingi ozokende na ba parabole trop. Ozokende droit au bit te. Tozomona kuna Mosaka en tout cas aza trop clair. Likambo ya voiture. Ozona bandeko na yo ngana ko benga bango même ba papa kolutu na ngai pour kabela bango mutuka wana te. Pourquoi surtout landi au côté okena biso ba parabole. Bato baza penza fixé te na dossier wana. Keni pena pese mbote luka makambo. Yim takeno luka dossier kundoli yango ti tozomona muke zo pousa na mais yo moko les conseils to na plateau oyo fiston ça c'est aider biso au teke au kabela Blanchard Mosaka voiture au teke la ye to défi ça au pesa ya tambola na on a nous éclaircir biso na dossier oyo qu'est-ce qui se passe parce que Mosaka na ba version na ye mais to zo payer yo et ko sala biso bien. Moni venanga Mosaka a venanga ya venanga vraiment oyo parmi ba venanga oyo nakoki ko imaginer ata un jour te que beaucoup poser nga pe question sérieux na répondre négativement. Na si bato balanda ka émission na sala na Ken Piana. J'ai pris à 98% la part de mon vieux Mosaka pour lui défendre comme un vieux, non seulement vieux mot ramassé comme ça, mais un vieux vraiment où on a partagé des moments ensemble, où lelo, na osepelate, au-delà ya, bâtiment peut-être au bossa la moma décision terre à terre banale parce que bah moins intelligent, na bakisa Mosaka, na kati, où il y a intelligent, mais sauf que dans le belo moko, moni, dans le bas elo mon émission au EP, kanda ibungisaka mutu moi mukie raison ibungisaka moi mukie intelligence yango sozo soa na même sozo bunda c'est kaka c'est kaka moni alina foreman pour ali a gagner foreman et moi ezaki na besoin ya koseka na si tolandaki bitumba yande na biso Martin Bakole abana oyebisa yoka Tony yoka que je t'aime Tony yoka to veut dire aboya ki ko c'est que yo na ko bomo parce que akubunda na kanda il fallait qu'il utilise ba terme moko ya bien ya bolingo pas bête bien la bato bele ba mona net biso za gentil et là net kiyuma eza no kiyuma te nga nde na zabu ina zape na bato o na ko swana na bango lobi mais ekobungisa reconnaissance na ngai na bato basanga bolamu te et surtout à la télé il faut peser les mots il faut peser les phrases et il faut rester carré même si aux swana il faut pas aux au brancher ba swana na makambo même etali bato mususu te. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit webi
pour répondre yo sagement Frank Stéma ngande na vandi awa batu bayebi na bango peke sai na kovanda na pot na nde na vanda na mission na mikumisa na oti poto weekend nazaki bien na meli na liaki na Champs-Élysées na melaki na Tour Eiffel na saki boy mais na mitema batu bayebi ke sai ndenga oti poto wana ezaka na batu moko boy o bakabeli epe kaka bokanisi ke ngande na oti poto boy na pesa ka net exemple ka Dijon tant na oloba na ke poto weekend tant na oloba na ke poto weekend weekend na nga wana na pasango wapi na Dijon na ba fiston nzala fiston nzala fo bakisela tata lopango yeso nomoko so ba travaux tata lopango aya pe na poto te fiston nzala apena poto donc ngozolo ba pena ke fiston nzala bakisela ga tata lopango na yesiko na alibola mokonza Dijon bakisela pe lisusu tata lopango Maison Blanche Dijon na mulisa na biso déjà ça va Dijon pena vraiment mbaka batu mitu sala ba Guilin Vutu wana tata lopango na biso donc deux fois te yesko mokonza ba conteneur Guilin ye mokonza ba conteneur yeso beta siko kota mutu mtala na ambition mutu so akosomba na poto mutu so akosomba na kin mutu so akosomba na goma donc Guilin Vutu zo siko ve na ngai ye pena donc mukolo na ngai ben joli kuma poto na poto ben joli kuma dans Dijon Vremboka Dijon Vremboka donc soko yesiko neti na ba Pati Lukusa kana Dijon oyo mone la pemi pema mone la pemi zela ngana la so preuve mo mais ebimisanga anga ebimisanga bien tena tika promote Pati Lukusa un coup KO mutambongo amuninga note Pati Lukusa un coup KO mutambongo amuninga note bon bakisele lisusu abeda chu de Dijon kayemo Pati Lukusa kota pona na pesa ba bonne santé ba bisinga ke asaki mo malaise na pesa ba bonne santé je suis de cœur avec toi bulamu no salaki pona nga nzamba koganga santé na yo qui se rétablir au nom puissant de notre Seigneur amen donc nde siko na lobika abui ke na Dijon ba kabela ngai ba papa Dijon ba fait nga ba aigle de Dijon ba fait nga kengo de Dijon sans compter ba mère na ngai ba Rita Musheni sans compter ba maman Cessé ya Alibola donc lelo so nga na zwani problème na mutu moko boy mutu wana fingi nga ya bina ngaki koloba na ngate de kutu oloba no pamba okende kutu Dijon bakabeli yo biloko nga sikoyo na ko répondre opeka facilement na bon ça va nga na kende Dijon bakabeli nga biloko yo pe soko ozape mobali kende pe Dijon bakabela yo mais nga soki pona ko se défendre na fingi Dijon na minimiser Dijon. C'est là où on détecte l'ingratitude. C'est là où on détecte que la mukili, mutumala mbazaka nzambe. Moni. Venanga Mosaka. Il n'avait pas besoin de citer les noms de mes grands frères. Nga fiston c'est sende na poto, bat ba mo nga na business class. Mais tant mususu muta futela nga biye wana, viens nga Mike Makema. Viens à Mike Makema. Tant mususu mutu asala ke présent ce jour ne le ka bien. Abi président ka Lubumbashi, to beta moi tout. Et ça collègue na ngai ya musala. Azo sala spectacle na le 30 juin oyo na kolwezi to soutenir ango. Okebite na ozala wana na ko fêter anniversaire na ngai ya kuna. Serge Maseba. Le patron de tous les artistes comédiens Katangi. Vous voyez, il y a Papi qui j'aime. Il y a Papi, le pétrolier. Bon. Il y a Papi, le pétrolier. Ma boss m'a tiré Tchananga. Vous voyez, alors, dans la vie, il faut être cool, moins souple.
attention aux soins et puis que likambo ba fingio to ba lobeli na muto bo soina comme ka relier bangote j'avais Mosaka n'avait pas besoin de dire que ça c'est à ko kabelanga mutu kati ba ya ne mugo kutu batambola makolo. C'était choquant pour moi et pourtant place Azali ayebi que ngai ça na ba ngona émission na que na kabela yi mutu kawana et na kabela ya ndenge batu bakabelaka bato na sona tangi bakombo basalisa ils ont aussi leur famille. Oui. Tant bakabela nga ndenge Saint-Esprit a dirigé bango ndenge molimo mosanto akambi bango Tant kabela ki asenga ki yo kanisi ba Eric Mandala wana boss Eric Mandala bazanga ba famille la famille. est-ce que na famille na bango bat nyoso baza o bazanga ngo besoin ya silisi yango non yo kanisi na ba famille ba tel tendai maboko bank mais peut-être tant mususu makambo ça na ça fait partie ya business na ipo ezongisa makambo mususu naza yuma te bastomi akafule ko wana bayaka bakina atikelo valise mobimba ana bandeko bajonga de jonga oyepena kini oyepena mikili boy ayambio okula ayambio kitoko ba pena ba famille il faudrait pas que mona mutu soka salisi yo keloko wana sala ngo pande konete azo baza yuma vient nga Mosaka côté wana akenda yuma mupandi yango moni na émission ans na ba na ve na ngai soka sali émission mususu lobby n'importe quoi les susu lo eba na mamba okabelate Ebite. mi be qualité ba na mamba okabelate na okende pena na botoli yango na bitela osenga ngo Obotola. obotolango Oh, ça. Bon, ça change la mikanda au sandel. oh mais Asada mitation, non mitation. Yo sandel. Ozakara kama mikanda tikali. vera nga Mosaka aux arts intelligents nga pe na zaka intelligent discussion ya ken piana oyo na yo ekotisa na erreur te ya kocréer badéfi parce que eza na ngonga moke na kozwa ngo Zera tout est maman muke wana ça. mutation osango ndeni Mais yo pesa mutu sa mikanda. eloko okabela yo exige moto ata décharge oyo ke moi kingani donc veut dire ngande na boye na kepa Eric Mandala akabeli ngai bon ngana bano senga décharge to na bano senga et carte rose to na bano senga acte de vente Teo ça mutu. moto akabeli yo biloko lokola bamutuka so moto akabeli yo faut faire ne bien parce que babotola yango facile eza ko elamba te na lobi boye parce que ezala te Okabela po ani asenga yo to yo molamu kana tongo boye bon. naza na besoin te tokota na badétail Juste parce qu'il y a le bateau okabela mutu na besoin te tokota na badétail D'accord. ave na ngai na besoin te banguna na ye napesa bango baarme ye nde apousse ngai nakoma na niveau soki ya kose défendre parce que nga fona se défendre Normalement. ozomona nga fona se défendre donc il pouvait exploiter d'autres phrases d'autres mots sans pour autant allier peut-être bandeko na ngai na kati ya makambo wana na comprendre parce que moi je suis un homme de médias je sais comment les médias fonctionnent mais ba grand frère na nga ba homme média te je veux dire quand ça ba grand frère na nga que leki na mino za kizengi En d'autres termes, hein? en d'autres termes parce que soka zali mayele nga pesa ndebino omoni Alors, c'est pas le cas. donc on appelle ça ayebi procédure au asala poison. Il y a des gens à Monaki ba monanga pour na sala geste c'était pas aussi facile. Ah ouais? C'était pas aussi facile. Après ça, on peut infronter le côté, tout ça. Le lobby n'a que le pesa que non, il est pas justifié. Na lobby na okake. Nga na besoin te jusque là na lobate ke na tekela e na banda loba peteke na kabela. Vous comprenez? Très bien. Il y a des gestes qu'on fait. On peut pas rouler ba peboye. Ah, ça c'est kabela nga boro. Nga na kabeli il peut dire ah, te loko yo sale photo to savourer moi champagne. So nga binga na kabela to bia nga pe na somba champagne jour ngo to melaki. Très bien. Très bien. Donc, vraiment, atika na contexte ne bitumana ba Ken Piana, nga na défenda qui est mon koto sala qui mission na Ken Piana. J'ai pas besoin ya to le kanaba bilo mususu parce que et aux à la seconde.
je l'ai dit na boya ko lobango na musika na lobi yango na pembeni ave na nga na respectaka ye na pe ba genre ya bato oyo soki ba pesi mutu eloko akenda koloba po ayoka ngo pete mukolo moko ni na émission na vandi na loba ke na pesi ngai na lobi yango siko na émission ke na pesaki alors soki ve alobi susu au contraire mambo nga na lobi yo ya omona nde na ozwango na ozwango bena yo yo filme bi bon na zwango yango comment déjà kombo na e kam bolongo na mais na bina ok je sais de quoi je parle na kabela yango na monoko ndi ba kabela moto eloko na monoko boye zwa ke nango ok ndenge pe na kozwango na monoko ça que na komata ina komata o donc veut pousser ngate to ke na mama mususu famille est sacrée si tu as un problème avec batunayo biso no sotoza na besoin ya internet pour mutu no ça protéger ma belé na protéger terrain tam sunga ça que geste wana pour nazo c'est la récompense moko divine non c'est la paix récompense moko humain veut dire récompense humaine ngelo bani batu oyo to traitera na bango tam su geste na bakolo bapeke babi ah non ça c'est quelqu'un de bien t'as la geste à salaki t'as le kambo à salaki mais quand mutalinga comme lo ingrat parce que azo sona na batu monga na linga ngote lobi na ngata masanga ngai Abubakar Liondo Nzambi ba mungwabi ya lobi ya zakane homme ya grand cœur ye biloko ala bosala ngata ye mais ça ya zakane près donc to éviter to koma wala merci to éviter comment ngana ose la ramu tuma bokela na émission moko pa comme ça mosaka mécanique donc comment dire ce question na yé azanga réponse non aloba makambo eza ya kobungela atika nga na kati d'accord mais vraiment alongola bato baza lié te bato ba lié te la vela nga na respectaka mingi mais je na reconnaître qui était quoi na reconnaître qui était déjà au moins tant muto azaka na bezo pesa eloko azana malobo alobaka maloba nyonso ya lobaka pose eloko wana nga na mona ngote alors mais le quoi na sala yango na motema nga na besoin maloba wana te alors na boy to le casco étape ke ya to bando kozongisana et puis après comment ça bien mingi voilà quoi ko kabela muta pesa eloko eza pe lisumu te bonga sai oyo oh papa to ka finde to kika ba poto ngo bena ke weekend na sali be ça ka force na yo moko ko kate ba to kabeli eza lisumu te et surtout que ça homme public et surtout que ça muto défendre ba cause moko boy c'est normal au bénéficier na ba cadeau d'ailleurs muto ba cadeau naka devait dire faut na joie faut na esengo oza béni eza lisumu te oh papa ngaku na uti poto muto kabelo ke cholata alata déjà ménage yango po eza bien na yepe na lati yango pe na l'accès pe na bien moni na lati yango yepe kuna sepeli et péché ta moi je pense que l'artiste c'est Alobina Motema na Mobimba et ça les biso au vrai loin de nous de chercher la polémique mais boyebi quand même que quand il y a un sujet bino boza bato bolinga ça boza ba fanatique na à chaque fois qu'il y a un sujet à son nom il faut toujours toujours pour que so lango ça la bien ça il y avait quand même je salue mon ami Adoyou mon qui na moi attitude mo boy contre celle mais ah lelo yo to na nga ba attitude to que non mo bongo po ah Frank Stemai comment nous reprocher c'est l'Oscar non c'était vite fait ngai nazara mutu pete ke na kota na ba détail ngai lo pesa nga buzz d'abord za musana nga za bato babima na musana bango ba luka buzz côté mususu alors so yo bandola nde côté ya kenda yo bunga musana nga na réagir na kandate pour na koma zoba donc je voulais répondre en Europe parce que lo ko ni salamaki en Europe donc au balanda qui déjà pas de you et coquille je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails il avait fait une émission mon ami qui Niema où il a parlé sans même respect il y a bateau batika mais on dit quand même on a Frank Stemai venant nga we rançon na emba ile komabi soki to reçoit to so na biso na basala ya nzambe te soki basala ya nzambe siko baza ba être roi biso bongo na ba we siko to ko mandenge il avait déconné par rapport à notre sœur Masiri Kawe atika biso donc azao sa l'émission sans que ba poser question il voulait en fait créer un truc là à mon nom
oyo ezalaki nango vrai te na ndenge ye alobelaki yango. Et je voulais quand même kolinga kozongisa na mwa moke na nzela. C'est un garçon oyo biso nyonso toyebi ke na age ya mwa mokolo nanga mais na a biso tout na terrain na produisaki mwa ba conseil ya mike et puis ses forces ati kobima na terrain a continuer kosala banzembo ya bien asala biloko ya bien tokolinga ye ndenge tobandaki kolinga ye abima na bakomba inutile abima na baattaque sans but lucratif abima na bakomba moko boye sans coupe sans trophée. Donc voilà, c'était vite fait. Je n'ai pas besoin. Et là, on a répondu à ma lili. On a répondu à ma chaleur. Donc voilà. Tu vas bien. Tu vas bien. Voilà. Des Clément, ils ont dosé. Ça a vraiment pas quitté. On a balcon. On a dit que tout ça est responsable. Chacun a sa vie aujourd'hui. Il y a des délire. Il y a des jeunesse. C'est ça la marque. Il y a l'an 2000. Il y a des gens ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, très bien. Aux apôtres, tant qu'on vend qui on a vu nos quadras face à des journalistes, je crois 4. Les gamins étoiles, il y a Boulevard, il y a Hollywood. Au Vandaki, au Napoto, au Mouniango, et Napokonango, et tourné quand même, je dirais même contre lui, parce que apparemment le vieux, le vieux a été trahi, je peux dire comme ça. Tu vas filmer toi, tu vas dire que nous voulons Michael Jackson, c'est vrai que Kofi Olomide a être email au Wabi. Bien sûr. Mais sur le but de battre une erreur. Mais erreur wana ebonga mi vraie étoile. Étoile lingelo bani. Étoile lingelo ba elo mo ezongala. C'est dit mukolo wana ta musu Kofi azaki sombre. Bolinga bobeta sujet na été bolinga bolo balikambu na été. Mais étoile wana nde sali ke bo faire parler na ye. Ko faire parler na ye yango na lumière. Yango na nde étoile. Donc moi je crois que ba été mais le quoi mokile lobby. Le coup là tout le monde on parlait de ça les jours là au moins vous avez cité son nom. Au-delà nde botanga kombo na ye. Donc c'est ça. Et là ba tu mususu ba tia bango na ba étoile wana. Ah na Congo peut te bien na biso ngote. Et dans la mukolo mususu il y a des gens qui sont venus à l'étoile. Il y a des gens qui sont jour. À travers Kofi Olomide, après ce cours, on a Congolais que les États-Unis, ils sont venus à l'étoile. Il faut que les étoile. Mais les gens qui sont utilisé comme Moutou, et puis quand on a daté 2 ans, ils ont ébélé. Congolais moko luka siko ke alanda procédure ba chaye siko yo parce que tu comprends que ba chaka ba tukuna ba étoile et ba futaka et puis faut pas parrainer yo il faut pas sala boye procédure on pesa na ngora ke soko coopérer bien oko coopérer pe bien obundi pe bien ba chela bango pe likonda no pesa la na ngaka likonda no pesa ezala na ngaka donc la tête au monde congolais moko na Kalaté, 2 ans c'est belé. Quand on a dit le 2 ans c'est belé. Congolais moko à Obunda. Faut pas kombo na ekuna. OK, si on vous comprend bien Fito ça donc on est on qui pas ngoté. Tu es pas qui peut na biso ngoté. Tu es pas qui ba qui pété. Donc ce qu'il fallait pas toucher étoile. Pour pas expliquer que étoile moko na États-Unis ba tchaka ngo. D'accord. Donc voilà. Je sais pas. Si comprend na yo. La minute sur Kofi Olomide Talosiko. Où est ce message nini par rapport à la polémique autour il y a les Cameroun étoile bani. Et là on est sur PC c'est na ko vendre ba tindeli ngelo mo na CPL ba journaliste ba yo talanga. Kofi n'est pas bête. So Olandi na interview ça na ba journaliste wana. Ba tuna que question. Kofi central a tiango na nte ponani. Abinga te Angelou central pardon. Je veux dire pour pas na ko publier loko. Ba vérifier Très bien. Je veux dire, une émission de rôle au bango. Mais officiellement, ils ont parlé officieusement. Mais officiellement, Kofi n'a pas publié ça même dans la plateforme. C'est là où, et là, ça que, Bazar qui peut la terre vérifier. Mais Kofi, tant que étoile, il fallait faire briller ces étoiles moko briller aux États-Unis. Il fallait toucher étoile. Ça c'est fort. Eh ben oui. C'est fort ça. Fiston, ça y est. Ça veut dire que les Américains ont battu l'étoile wana. Bango ne va bénéficier de Kofi Olomide. D'accord. D'une manière.
Ok. Pour neti nga ça na yebi makambo étoile wana après la Koffi Olomide. D'accord. Eza le côté eza vraiment au moins to yebi ke ba tiaka batukuna. Ah, tu ça ba recherche. Et puis fungoni ma yele siko ya ba congolais. Zela ka DZ belé. Ba ocha bambongo. Ba olanda ba procédure. Désolé. Oui, il professeur. Oh, mais qu'elle a fait ça, le milieu de ça déjà. Et quand on ça va bien. Allez, merci beaucoup à tous les amis qui nous suivent à travers le monde. C'est Faisons ça. Je vous ai dit aussi que notre Solomon Moutou, il est vraiment blindé de ce côté-là, de la réflexion, mais aussi nous amener la gaieté. Il est vraiment un bon client dans nos émissions et ça fait du bien quand on le reçoit comme ça. Il y a la détente, il y a vraiment des bonnes choses, ça nous fait énormément plaisir. Merci le président Super au sol, tu es souffrant, prompt rétablissement à toi, monsieur le président Super au sol et à Gisèle Matota. Et puis je n'oublierai pas, il y a du Djongonda Yimene, la terre avantageuse. Merci pour tous les soutiens, grand frère. Et puis merci beaucoup, merci pour la première dame de Lausanne, n'a pas Nabiso Gobelisha. Ma parent Rich, on dit Louawa, un enfant pas comme les autres. Diezola, je pense également à toi. Merci pour tout. Diezola, Maman Dalida Zola. Et puis mon frère de cœur, Jimmy Chimanga. Chimangologie, Chimanga Wetu, Jimmy Chimanga, clin d'œil spécial. Bandekoto Badingarabiso, le boss Djonga Okula. Je pense également à toi, le boss. On est donc. On a profité un peu, ça fait merci Mingi. Na le président de tous les bancs Babola, Serge Mbokila. Vraiment, pour la bola, mon aïe sur Salara. Vraiment, sur la poto. Na bosanité, V Maloubadou. Donc, merci à toi. Playboy, James Mabiala, banvoie tité, Playboy d'Injili. Merci à toi. Na pesi vraiment un grand merci. Na batunyo so ba yamba ngai malamu na poto, batutu. Vraiment, beau frère na ngai Papingiaba. Na pesi bambota to na Lyon. Continuez au bongama, nazo venez. Beau frère na ngai Zingiaba. Na pesi bambota to na bosanité, Junior Cash de Lyon. Bango tout na pesi bambota to. Donc, Nzamba Benisabino, tout ça vraiment ensemble. Mon ami personnel, Aboubakar Lyondo Nzambi Bamongwabi. Donc, Venanga, Willy Mouché Nico Damboga, 00243. Donc, na show de fati. Code Damboga. Makamba osomba biloko na ba boutique oyo. Tika, code ya Willy Mouché tika. Bambote belé donc ça le l'homme a ba nouvelle collection ba Versace. Mais ça on a parlé mais tout ça Bastien la poto. Non. Mais il est la kin. Donc Venanga Ebio, Placide Ebio. Donc na Bruxelles wana espace bar na biso restaurant business class. Vraiment grand merci. Donc on appelle ça grand merci tout. Donc tous ensemble batutu balinga biso, batutu ba yamba biso kitoko. À bientôt. Tokoya. Donc voilà quoi. Voilà. Mundele. Na pesi bambota trop, na pesi Mundele na Mundele. Ye na libota na mobimba. Na pesi ye. Abolo baba kombo mususu belé na biga Mundele. Donc voilà quoi. Allez, merci beaucoup à John Tumba Charisme. Donc on est dans le bon. Faisons ça na poto. To vanda na biso awa. Nani pena réfléchir du Cambo et ça la biso vraiment parce que l'artiste moko au sein de la biso bien souvent unificateur Amadou Diaby. Le candidat Wenge. Et puis les 30 jours avant jour anniversaire na yo. Jour événement on est au Salema. Nani quand même to réfléchir autour de l'idée wana moi qui les candidat non ndeni. Comment non te moni le grand producteur parce que na minute le plus grand producteur. Il y a tous les temps dans la minute où tu vas produire Makambo. Vraiment, je crois que Amadou Diaby a béti carton mon robin a évité. Je te félicite ma casse et puis jour on n'a pas de moment la peine que c'est aux arandais boy. Ah ouais? Ah! Au côté de Gamango. N'aba na combine na matati awa. Papa Lukete bano matanga tiko tama peka. Mais oui. Au moins biso to vivre Wenge séparé. Tant que nous sommes ensemble, nous sommes tous na Gouana Nante. Tant que Kabouani et emporté biso, Batawera, Batajibe. Et au moment Jibe Penasale le mot, et tant que Moutawera, au bon Yokelengi. Ouera Penasale le mot, Elengi Yango, mais qui Moutajibe, et puis Monsieur Elengouana.
Amadou Djabi Sugo asali biso cocktail biso jour wana eza cocktail ya koya kovivre oyo torataka tokota baconflit ya likambo toyebi te ndenge ezalaka toyoka sukali nango te ntango ezalaki ensemble mais toyokaka bololo c'est vrai na biso toya bavictime ya bololo ya wenge siko jour wana toyoka siko sukali omoi soko oliaka eloko ya bololo ntango olia eloko ya sukali oyokango sukali koleka sukali nango donc vraiment jour wana nga na invité bana nyonso biso oboti na biso mo batata ya bango na bato bazalaka tala nayebi ke bato ebele lelo oyo bazalaka bato ya wenge bcbg 4x4 tout terrain bon sik bon jar bakoma baresponsable bakoma osala na babanke bakoma osala na basociété bacommunication basese tokoma mpe baprêtre mais jour wanako toya kolakisa bato esika touti avant tokoma esika oyo tozali bamona beleke directeur ya société mo boye oexplike bato te tala ntina koma directeur oyo nazalaki mpe na vie donc jour wana stade wana ekotonda plein eozala na bato ebele parce que biso moko tokozala wana déjà donc eozala eloko moko bien allez voilà eozala eloko moko bien entre les producteurs de tout le temps comme Fisson Sassala dit il s'appelle Amadou Diaby faut aussi mbaye maboko ya kosaka na biso jour eza deux fois yizo mona so mama oyo ndeni tant qu'artiste nayebi te ntango ozoba obi na danger oyaka lokola invité okozala ndeni mais koko dévoile biso kuna mambo eza nano ya invité te kuna biso toujours wana bangembo oyo nabetaka na maison mare oyo nabetaka na bcbg soko ozalaka na 4x4 tout terrain te ngembo jour wana na mulongo na billet mais jour wana pena bomona pena saise na kala te so babandika bango babillet donc napena kosomba billet na nga nalinga kuna somba billet pena vip te vip te vip boboelengi te naza pena kota bato ya tuwiri mambo eloko pembe uti meteyo bato batelemi alelo asagaya jour wana tozongi bato na bango nyonso non eza eloko ya bien eza eloko moko ya bien borate basentiment wana te eza lokola komba ya alie foreman donc jour wana oyo aorate Auzanga lisolo obeta. Allez, nous sommes en train de chuter bien sûr avec notre entretien. Vous savez que ça, ça a beaucoup à dire autour de lui, mais Lelo, on continue autour de lui. Il y a une bombe ratée. Ça y est. Ma mito kozolo ba awa. Mito mo ebisanga bi mon apoto c'est un jeune attends ba mingi na ba moto minayi wana minene. Adekela nga jo musu na bureau na vandika ba di Stéphane, ça va? J'ai dit ça va. Mais je vis ça là-bas avec une orange Vélard. Mais ces gars-là, il fait quoi dans la vie? Mais c'est un artiste comédien. Non. Ça. Andora Moussalo, ça la Soumsana. Mais les lots sont comme Luka et Panishima à Moutou. Obanda ko lié yango na misala mususu soki ozo reconnaître o azo sala te yango no mone zo tinda banjela batubele banjela mabe comment nga sai fiston o lelo soko fungoli ba chaîne na biso a na Congo o tala muto za vraiment ba 30 publicité o yaza na kati bacha ya lipa azali bacha ya mbwengi azali nga tala o mona mboka na biso muto ali boso asala publicité ya papier hygiénique sai na sala publicité papier hygiénique ndeko nanga yebisanga muta boye auzala bien te ndingeni moni oyo eza pena ko boyi kote mboka eza pena ya bato mo balingade ya Congo te donc atia bien na mutine mona Congo atako diamanté obonga te lelo sai nazali patron ya agence mobimba ya communication production et communication FSI produit ndengeni ce qui est bolokanga na bonga te na comédie mais côté ata chef d'agence oui parce que batala na lisu ya muta tamutu ndela uchi poto weekend boy mutu tso bona muta théâtre mais tamutu na ke poto weekend ko Jean Claude Yale tamutu ko de ka songo divo chef d'agence bon basa pena mawa côté wana botimbisa baninga kisi pour rien pour la nini ko boycotter en bloc
oyo moninga azosala oyo baeffort moninga azosala kotambola na velar na nyonso nga nasali c'est rien soki nazalaki ata sud africain na mwa ndambo bapublicité oyo nasali déjà papa mais milliardaire même Jamel Debbouze na poto asala pas plus de 15 publicités nga sikoyo nasala plus de 30 ozoleka nanu plus de 30 oyo elekaka lelo tofungoli tv bonso na banda kosala ebele balidusu na ngai elekaka lisusu te bapetelo bwaka moniama elekaka lisusu te ofele ezaka na kinie te elekaka lisusu te naza ofele ezotekama partout etika koleka atuka badoa azala gentil bafibo elekaka lisusu te yo na ngai non tout ça il faut batou bayebake sai c'est un bosseur et c'est tout à fait normal étant que bosseur akoki mpe koéconomiser donc mopensaka ni na côté économie ni na côté mosala c'est pas de la magie même un pousseur peut rouler avec range soki kaka aéconomiser na ye et au dépend de kaka na temps tant nabetaka ke natonga ndako na 10 ans eza te ke mpo nazanga mbongo ya kotonga ndako na une année mais eza mpo architecture nga nalingi ecorrespondre te na mbongo nga na nango na économiser lokele malembe ti natongi mpe ndako moko na bato nga na banaye kokanisa oyo batongaki yango na 6 mois mpo bazalaki na mbongo mais tosali même eloko après 7 ans après 8 ans après 9 ans après 10 ans tosali même eloko mais après ça dépend maintenant de l'économie. Allez, Fisto Sese, merci beaucoup. Silence. Papa fait l'émission. Ben voilà. Bino. Bon, c'est un son, il a mis sur Internet, merci. Dans un mot. Ben, puis c'est dans la quoi. D'abord, la Bino, t'es pour la Yuma. Allez, merci beaucoup à tous les amis. Nous sommes presque à la fin, Fiton Saï. Peut-être, digamos, on a tout dans tout le message important pour nous, pour nous bandeko, à travers le monde. Bazan a fait un à Congo. Et là, on a un loba, ils ont été tout dans l'ango. Tout ça, l'émission bien. Il y a un bateau, balukaka, côté mon pour amplifier. Je dis, au makambo, ils ont monté mananga. Ndena lingambo kanangai na bolingo. Ndenge venangai. Il faut aluka biloko ne mususu ya koswanela ngala ko défendre ye na kolinga te ba koisa ye mais ami koisa te atika kosopa dongo na semaine na ye donc et puis to lobi makambo oyo etali mboka na biso ndenge ni photo défendre Congo na biso poto zakaka na yango et puis voilà quoi na pesi ba grand merci na batinyo so ba se disponibiliser ki pona ngai batinyo so ba salisinga tana na tonga eza na poto eza na tango na kendaki ya papi les pétroliers vraiment ve papi qui djemba les pétroliers na pesi et pena ba grand merci donc tous ça reconnaissant na bolamu na yo ve na ngai Mike Makema yo kutu na habité so la vie na ngai na robosa na opo esika yo sozwa na ko moka saneti papa na biso ka ndenga ku fondenga la muka akota na banzoto na bino merci na boss Tendai Maboko Bank le Fonds monétaire international boss Cédric Banza l'icône de Djobour na pese ba mota trop Moses Wasi tout ba grand merci vraiment nzamba lola pambola bino na bosanité Mutoyo le docteur des ignorants donc voilà longola biso ba souci aoka bana ba conseil na mateya boss Eric Mandala ya Willy Moucheni code Mboka 00243 bandeko nanga tout ya Dijon grand complet ba mère na biso ya terrain kitoko to tumba toujours elengi donc tous ensemble bandeko à Bruxelles bandeko ya Paris ba merci à to Linda Marai moi servait nanga Murunda ba mbote à to na peso ba mbote continuer toujours aux la pembe na vie lipambolezo continuer aux ala na bosanité Magali atakwa mvando en silence alors ba mingi te mais tant mbonde robeta
pour ressentir. Pourquoi pas Vérongiaba, madame. Maman Donc, Vérongiaba. tous ensemble, on est ensemble, donc, petit tout, tous ensemble, tout, au balinganga, na pesibino, grand merci, grand beauté, tous Chris Bokondi, pesi au bamotato, na restaurant na yo donc na lié Chris Bokondi. Tout belata na za kolia. D'abord ngamo na kota na cuisine to tumbina ngana yo. Voilà. Et puis donc kito ba trop. Chris Bokondi. Et puis na profiter na pesa pe grand merci sous à mon frère qui était là pour moi aussi. Et puis moi senga ba secours mususu. Donc Papi Mboma, demande. Ah ouais, ça va bien. Et puis Adoyoué. La bonne sanité Anelka ba Fossette. Anelka ba Fossette toujours présent. Bon. Et puis Chai Kalonji. Chai Kalonji, lui là c'est ma famille. Ah ouais. Voilà vraiment papa Calix Kalonji, Rofi Kalonji. Donc Calix Fashion Izawana, maison d'habillement na biso Calix Fashion, donc maison d'habillement Calix, côté à rond-point, Kilmazer, wana boga mis pour mon Calix, n'habite sur Calix Fashion to maison d'habillement Calix. Donc c'est pour notre sœur Rofi Kalonji. Donc on est là pour te soutenir, on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup l'artiste Fiston Saï. Nous pensons encore une fois de plus au boss Djonga Okula. Merci pour tous les soutiens. Merci aussi à Johnny Oumande Okula et puis à Jessica Njoli. Amba, merci pour vos soutiens. Bienvenue na France. Merci à vous tous. Sur l'Afrique du Sud, notre sponsor Fabrice Guitanvou, Parking Abadjogo. Je pense à la famille Lydia Guitanvou, Wana mère Wasimbi Masolo, et puis Queen Guitanvou, Fali Guitanvou. Donc voilà, toute la famille Guitanvou, nous pensons donc à vous. Nous avons toujours autour. Il y a Fabrice Guitanvou. Donc, on ne peut pas vous citer tous. Grand merci à NDG Mundele. NDG Mundele. Maman Boboto. Vraiment, na osenga na yo. On continue aux arana motema, on a Boboto zaranango. Pour na libota na yo, tant on ba libota na yo. Oh, nous sommes fertiles, ils vont faire partir. Na libota na yo soutien pour na yo to lukaka na vie aux arabiens pour na monter ma malamu na yo. Merci. Allez, ça allait finir bien sûr avec l'artiste. Merci beaucoup à vous tous, vos petits auteurs nabino, ils sont vraiment précieux. Merci pour ça et puis continuez comme ça nous soutenir. Merci à Merveille Mampouya qui était là, qui s'est coupé bien sûr un morceau pour vous servir. C'était votre artiste humoriste. Fiston Saï, l'international, il est à Kinshasa, continue à suivre bien sûr tout ce qu'il fait avec beaucoup de plaisir. Moi, Franck Stemay, je vous retrouverai prochainement bien sûr avec le même plaisir, mais avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemay. Yandankala twende X-Bass Marandura